Bako respecter moi si ndenge ba respecter moi sa cause na yo. Ceux qui respectera moi si la famille na yo, bande ko ba respecter moi si. Baso fandi ki ba mibali baso umela te parce que mibali baso choquer basi na bango. Tango yo so bimana ser wana lelo. Ser wana lingi yo wana lokote. Olala kapana bino. Ata fouché tozana ngote lelo ba prière à moi si wana ba faire à moi si wana nzamba otomboli yo okomi na position songolo pakala et comme yete au moins de okota mabe na kata ndako maladi kidi kidi. Bonjour, bonsoir, ça dépend quand il y a air au Kolanda Bisso. La chaîne na biso ya Maman Lorraine TV, to s'abonner, to aimer, to partager, et ça vraiment malin mingi. Lelo toza on a 4 fikid bino mo bomona, to yé na concert. Nous commémorer 15 ans depuis notre feu Charles Mumbaya Atika Bisso. Il fut notre directeur technique, il fut notre numéro 1 à Bisso ya école du dimanche. Biso mo ba choriste pe toza toujours na kata journée à oyo to profiter pour na kokumisa nzambe pour rendre hommage ko zong sa maton de panzambe pour nzambe nde apesaka yepe azwaka. Merci beaucoup. Mama bienvenue sur lelo tomoni ora na kata pour na occasion ya ndenge to pato commémorer mort ya papa Charles Mumbaya. Ba biso to abi yo dalaki mingi na ye okole sa biso mama. Akupi na neni. Et puis, abandé ko sambela wapi si ba tebele moi profiter zalaka azaki ba maman langi azaki na réveil yo ko éclaircir le biso ba biso yo zalaka vraiment na ye. Merci beaucoup sœur Natacha totondi nzambe mpona yango. Papa Charles aza mondimi ya CBC église locale na ye eza CBC Victoire. Et c'est quand je suis baptême dans cela, il y a pasteur Pouanga. Pasteur Pouanga m'a baptisé. Il y a l'église dans cela, il y a jeune sœur Momo, à mes maquillés d'église. Dans moi, il y a un petit romantin de Poutier, à Bobo de Motu, ma père, je suis baptême à Tikal Nanungoma. Aza papa ponanga, aza yaya ponanga, parce que aza parmi bana oyo encadré. Yango bona moi leadership nanga to légendaire nanga eza na moi bilembo ya papa Charles donc encadré biso akoute biso même en classe. Donc aza ya CBC aza l'église biso aokende koyeba. Ok, merci beaucoup maman de Akoupina Papa Charles Akoufi un dimanche 20 mai 2016. Tozali na kati ya culte bongo docteur Nkoya azobenganga parce que mutu aza osoigne alobi telefone ya Michel eleka te boyebisa fongola afungwe telefone ayesinga yaka mbangu parce que nalingi na leve corps oleve corps anani oya Charles ezalaki panique makasi donc naza parmi bato tozalaki tozalaki 3 oya herve nzambe paster Jean-Marie Montongo na ngai nde tomemaki frère Charles pour kotika ye na Ngandema sous direction ya référent Bokundoa oyo azali représentant légal ya CBC. Lokwa papa Charles akomi kosala na niveau national ntango akufi nde babengi ya ye oya kozwa corps bongo nga mpe nazwaki kolu babengi mpenga na ye wana na frère Hervé Nzambe na pasteur Jean-Marie nde tozwaki corps toke kotika na ngale. Ok, merci beaucoup maman. Sikoyo ndenge papa Charles akenda est-ce que okaka contact na bana na ye okenda kotala bana na ye atiki bana combien en fait? Papa Charles aboti bana 4 ya basi
aboti Falfine Mombaya, aboti Niclette Mombaya, Filsa Mombaya, et la cadette c'est Laetitia. Naza 4 filles, à un garçon. Doza contact plus na Filsa, moi bien na Laetitia. Pour Filsa, tika l'église, pour continuer pour ça la nzambe. Niclette a voyagé et puis Falfine et Filsa, doza na vraiment contact. Il y a un moment de toyer par l'occasion. Merci beaucoup maman. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Parce que souvenir il y a malam au garda on a papa Charles Mombaya. Ma souvenir est belé. Souvenir à Liboso, Adam à Liboso kotanga na hôtel Invest na restaurant Invest. Dans otokomi kuna tozali ba jeune sœur à 17 ans. Baeli biso sou lokola entrée tomele yango sans cesse. Bongo la viande yaki tokokai sukolia te. Eza moko ba souvenir. Souvenir à mibale ezaki ntango nayebi église nazali malade. Bongo accompagnaki nga mpenza azali toujours pembe. So eza bato mibale baomatala motuka nazala osanga te parce que nazali na mapasi na makoki. Souvenir à misato ezaki na bamoma oyo ya mange azalaki na landi ya soina de longo te. Soto tomboli misato osali ensemble donc afutela biso baclasse aleisa biso de fois nayebi une fois asopela biso meme bilamba donc azalaki mpenza mosali na nzambe na basouvenir ebikolo. Merci beaucoup maman tolandi ndenge olobi. Est-ce que kozala liloba sika mpona mwata oyo tolekisi par rapport ya lelo oyo toye kokumisa nzambe par rapport ya port ya papa Charles Mombaya? liloba suki yali d'abord apema na kimia mpe liloba mosusu tokoki koloba nzambe oyo asalelaki asala fisha ngolu aperse amata susi na biso majeur eza tozwa bareste na ye ekende na nécropole esika oyo ekoki kovanda mpenza na malamu mpenza. Merci. Parce que toza na concert oyo eza organisé mpona 15 ans depuis papa Charles Mombaya tika biso soko kose présente bandeko balandi na biso ya mama Lorraine Mbala TV bayeba. Kombo ngai madame Nasimo Seka Osamba. Merci beaucoup maman Nasimo Seka Osamba. Toli toyeba parce que bameki eprofise biso babio banda kozala na papa Charles Mombaya mingi parce que toza lelo na fiki na concert ya notre papa Charles Mombaya mpona kokomemore ndenge ça fait déjà 15 ans depuis akufaki bayebisi biso babio banda kozalazala na ye mwa mingi yebisa biso nano basouvenir nini ya malamu oyo garda mpona papa na biso depuis akenda. Basouvenir ya malamu oyo nga na garda tobimaka na ye tokenda babrazzaville mpona kobina biso tobanda kobina tozali lokola bamajorete basélectionna biso parmi ba4 majorete basélectionnaki nga mpe nazali na kati donc tokenda na ye baplace ebele baconcert mosusu tona obetala baplace mosusu meme atala ba RTNC biso tona ozanga te basouvenir malamu. Merci beaucoup maman Nancy mais olobi mingi te bayebisi biso babi obanda mpe koassiste na baréunion ba AMCC ba RTNC wana babi ekoma ndako na yo okota kosibimaka ndenge olingi mpona papa Charles wana koyebisa bandeko balandi bayeba te endaki ndako to ndako te me nazalaki na bandako kozala no donc ezala ba RTNC wana tobanda kokende ba répétition tobanda kokende ba RTNC tobanda koassiste makambo presque mingi. Merci beaucoup balandi ya maman Lorraine Mbala TV. S'abonner, tu aimer, tout partager. Vous avez bien mis lelo toza awa la fiki toujours boyino boyo kama makiele par-ci par-là. Boye ko kumisa nzambe par rapport il y a 15 ans depuis papa Charles Mombaya tika. Merci. Nous avons la joie qui déborde, les soucis sont sous nos pieds, la vie est vivable. Oh Jésus, la vie est vivable.
lelo toza awa na kati ya fikine tomoni pe yo basouffle biso bayebisi biso yo bande kozala mingi na Papa Charles Mombaya tomi toyeba lelo ekoma soko bengisi musicien il faut moi cacher moi nini bino bato kozala na Papa Charles Mombaya po lelo tozo commémorer 15 ans na depuis akufi est-ce que yepe bande kosenga ba cacher toyeba po lelo ekomi soki ozobengisa musicien bongisa cacher. Papa, bon, réponse na groupe ça ezali était Charles Azaki Mutumosusu. Charles Azaki musicien mais missionnaire, évangéliste. Charles Azaki mutaba cachete. Oh pesa 300, oh pesa 400 c'est comme lelo et pas Charles lelo kwa nezalaki te. To banda ki soki invitation yé to kobimana yé to ke to yembi komona ba pesi bino transport et des fois yé moko azaki bimisa transport azopesa bato pe place kuna boke kuna yé moko so asene a participer donc ba biloko wana lelo ba raison comme ebele bato mosusu il faut que louer matériel il faut que ça bon pour les ba polémique penza on a besoin de kota na kati na ya mbote. Mais Charles makambo wana okotuna mutu nyonso eloko wana azaki na moto. Merci beaucoup papa Tolandi ndenge olobi mais les autres dépendent depuis peut-être na ba moyen msu azaki na ba moyen na ye azaki na ba instrument na ye yango banda ko singa ba caché wana te makambo nyonso ezaki ya ye moko peut-être banda ko s'auto financer ozomona siko mutu aza na ba biloko wana nyonso te azapi na ba musicien il faut mema bango et tout siko oyebisanga faut qu'on singa moi et là au moins bongo mon bandingo lobby que ya bande ko singa ba biloko wana te mais ça dépend peut-être que ya zaki na ba moyen na ye ya bande ko s'auto financer peut-être mutu muso aza ba musicien faut même transport et tout lo nyonso wana na kati faut moi transport ezala moni ngote bon eloko na ozolo ba batu mingi bayebi Charles Charles akomi na mbongo non Charles Azaki piaqueur, Charles Azaki piéton, Charles Azaki pauvre, abandi pauvre na église puisque biso tozaki comment ni batu mingi tolo bakango ke so lingi koyeba histoire de Charles yaka na église na ye église locale à Victoire eza na cible numéro 12 bis yaka tuna bato oyo babanda na Charles ba misusu basi bakenda ba misusu batika lokola bankoyi ba Francoyi soki oye ba mitela bazali tout ça moni Charles Azaki pauvre na kati ya pauvreté ne wana il ne demandait pas de l'argent ozomona soki ezaki ke liwa etuna kata bibo tokendo abi mbele ya ngai nano abanda nano na banani wana kuna ye nano atika moni c'est pour ozomona ke mokolo Charles akufaki bato nyonso balelaki ye na ba pasteur puisque ye azaki moto ya makambo wana te lelo oyo ekomi mais bato mosusu bayembaki na concert ofele toza lelo bakoma kofutisa bakoma kosani est-ce que oliloba nzambe etekama soki olingiki soki babengisi yo babengisi yo eki matériel eza te ebisa bato wanaki naza na matériel te ozomona naza na yango te bakobaluyo mais bakache wana bo soki bato wana baza na besoin baza na mbongo wana te c'est-à-dire ke liloba mpe bakoyoka te eloko yango yango wana papa nalandi na boki bolobi liloba nzambe etekamaka te mais papa babiloko mosusu baévangélisation baconcert bapodium bato ezaka mbongo oui c'est pourquoi tozosenga boye bamama bino koza wana vous devez encourager les églises à avoir des projets d'autofinancement
pousser les chrétiens à travailler. Vous voyez, les lieux comme ils sont, Charles Yoyo 15 ans. Mais combien de chrétiens ont contribué à l'activité de Salem? Mais au commun, la plupart, ce sont des païens. Est-ce que c'est normal? Quel est ce Dieu-là où Yobiso doit pour présenter hier? Est-ce que c'est un Dieu pauvre? Dès que nous avons un Kitoko, il faut nous apprendre yo. Puisque il y a aussi la même interview. Est-ce que c'est un bon? Il faut culture en ça. Podium to boité. Mais c'est l'évangélisation. Pour l'évangélisation, non? Dieu est capable de quitter sa batte, tu vas faire ça bon. Tu vois? Tu motoki ko obeng sayo, olisa lobi, pesanga trop 300 000 francs, 500 000 francs. Même mutu mususu, oki osengi mbongo tokeka kuna boy, ba besio plus de 500 000 francs. Ça arrive aussi. Ça arrive. Ça arrive vraiment. Donc il faut merci beaucoup papa, merci na balandi nyonso o bozwa ki temps ya kolanda biso na kati ya chaîne na biso ya Maman Lorraine Mbala TV. Toujours rappeler bino toujours beau s'abonner, beau aimer, beau partager. Nous avons vraiment bien mis. Quand on est au Lobaki, toza awa na kati ya Fikine toujours pour commémorer 15 ans de la disparition et à Papa Charles Mombaya tozo kumisa nzambe ozongisa lokumu po yenda pesa kape yenda zu yango bino so bolandi na ba commentaire na batunyo so bazaki na Papa Charles Mombaya vraiment to sa bolamu to sa malamu batu ba commenter malamu po na ye azalaki boye ba kosenga mbongo ya banda ko tipete makambo yaka na boye zongisa boye ya azalaki kuna te abanda ko au contraire ko kabela kutu lisusu ko sombela batu bakaye ko futa ba minerval makama malonga amoni sa batu mususu bisika o bakana komona te peut-être pe na vie na bango mais nzamba linga ko joyer lokumu toujours kana ye to continuer ko sa malamu c'est Dieu qui paye. Merci beaucoup. Nangena sisa toza na opération ya kobimisa corps ya Charles Mombaya na Kinkoli concert to akosala objectif nango yango wana tobimisa nzoto kuna po tokende tiango na nécropole. Ça nous demande 15 000 $. Yango tomeki na concert soko yaki na concert okoki koya na église locale à Victoire okomona mwana ne fil cha Mombaya za wana oyi kopesa contribution na yo po ete mokolo wana tobimisa Charles na banzembo na yabinisa biso na makambo nyonso. Me mama Lucie Mandonge nazozela mbongo na yo oya na yo nazozela. Bye bye.